nzala na libumu na tongo eloko akoli ezali te banakelasi te W Radio Télévision Lisolo na mobola mawa mama nakopasa libumu Radio Télévision Lisolo DSV Diana sur le photo de vos perdales l'homme de l'année Radio Télévision Lisolo Radio Télévision Lisolo. Votre émission préférée Masolo Yassé Yanzete, animée par DSV Diana sous le photo de vos perdales moto toujours nakati ya batuni. Tango ya kala tozalaka kolia pe kolata ya solo travailler prenez de la peine c'est les faux qui manquent le moins na beta libanga kwete na zuwa mosolo na motoki nanga nde na zwa lifuta ya solo wapi bakwivango badiama yango oyo kita ya mboka nanga ekoma nyonso bapa ya vraiment lelo bana Congo tofungola miso tobenga na monguna vraiment W Radio Télévision Lisolo Radio Télévision Lisolo. Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est. Les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Bolimbisi, aux allons montrer dans la papa. Mais radio du soleil, allez brancher. Mais oui, puis il y a un peu de la fin de la gare, on a qu'à nanga. Ma soeur qui toko, mais quand on dit ma maman, on dit merangai. Radio du soleil, ils en a top. Mon côté. Radio Lisolo, 5 kaka. Radio Lisolo, oui, toi, bana ba moina kongo. Nga biloko makeye papa na jako landa radio Lisolo papa litabolo kitagra na bana tala biloko wana tika na kudia lisusu te poa radio Lisolo ibandi W Radio Télévision Lisolo, votre émission préférée Masolo Yassé Yanzete, animé par DSV Diana sous le photo de vos perdales. Merci papa na biso kuna mayamba na Regina Loyembo ya kitoko. Merci mpe na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso na kati ya ngunduka ya 3W Radio Télévision Lisolo. Mbote ezali wa bino toujours
DSV Diana Sulufutu de Vupertale na pesi mbote na bandeko nyos o amesana kolanda masolo ya se ya nzete Odon Pambo, les grands dépositaires célèbres, les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques. Le commandant Ibou de Suisse-Irlande, Véron Malumba, maire Pélagie des affaires Goyave de l'Espagne, maire Iguette acoustique Mokonzia Bamama HM au carré, Chantal Nkoshi. Bamangrokoto Jo Shungu, géomètre, la princesse Pauline Jema Ashungu, double tête, coup de tête et JDD Zandam. Bamangrokoto na Charlie Kashila, mwana ya Mfomoki, Mbango, don un pays, Mvita Nkanga, Bamangrokoto. Mangrokoto na balandinyoso ya Radio Lisolo na apôtre de réveil LG Pegnel. Bamangrokoto, les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques, toujours coup de chapeau. Sans plus tarder, Nambande Konyos, Bomesana Kolanda Biso, Lelo Toyeli Bino, Masolo ya Mboka, Oyo, Tozali Nabino Elongo, na studio virtuel, ya 3W Radio Télévision Lisolo Kulutuza Mbwana, Joachim, Mama Ani, Ntemo Ba Mangrokoto, Esika Yo Ozali. Sans plus tarder, bandeko tokokota na masolo na biso ya mokolo mwalelo likambu oyo mpe na tem na biso tozali na masolo mibale. Lelo tokoloba lisolo oyo nano tobanda na lisolo oyo mpo ezali ko kantone nano mwa mingi. Toloba na lisolo oyo balobi ke bandeko combattant moko akiti na kati na RDC akei ko s'enrôler. Azui carte na ye, carte de lecteur na ye, pe alobi na ba combattant nyonso. Alors biso tozali ba combattant oyo ya non violence. Cela veut dire que na kiti na kati na Kinshasa na ye na e ko s'enrôler mpo na bélection ou bien soit na pesa candidature na ngai ya député national. Alors, si réellement que combattant, oyo azali non violence ya kiti na Kinshasa po azwa carte d'électeur na ye po a voter nani, tandis que na maloba ba combattant tolobaka ke nyete Hippolyte Kanambe, mais un combattant oyo alongwe na Strasbourg oyo akei na kati na RDC ko s'enrôler pe kozwa carte d'électeur na ye na Kinshasa mpe azali kotambola malamo. Na banzi bandeko oyo bomesana kolanda Radio Lisolo, la vraie et la seule radio netre oyo tolobaka makambo na mpwasa mpe tolobaka oyo ezali polele. Ya solo peuple congolais, kozala kolala te, on ne réveille pas un chat qui dort, mais la Radio Lisolo, ils sont en train de vous réveiller. Botelema, fongola miso pe, miso ezalaga. Kolalisa misu te, ndenge, ba taximene to ba receveur balobaka, olali ba marché sur yo. Alors, soko lingi ba piétiner sur yo te, alors bandeko, fongola miso. Ndeko botali bino nyonso tu un combattant à Kinshasa esika kendeki na kati na Kinshasa akena ko s'enrôler azui carte na d'électeur pour a voter kuna et puis après sa candidature na ye étant que un député na kati na Congo. Ya solo bandeko, est-ce que mutuana azali combattant ou bien azali mutu oyo mosombami banda kala? Yango bandeko na biso ba combattant oyo bozali koyoka, ba vrai oyo bozali koyoka, kolanda te mangungu yo okende, mpamba te batu wana nyonso tuto yebi bango, bazali na bango uta bakota na kati na ba radio, mpe toyebi lolenge na bango. Yo mutu oyo zali na mwa moto
peuple congolais lingaka koyoka te lokola ba CV tondi na kati na bandaku ayoki combattant moko akei na kati na Kinshasa ake ko s'enrôler. Est-ce que c'est un combattant ou bien azali traître ya ba congolais? Solo bandeko ezali ko dépendre na bino batu oyo bokoyoka DSV na mpokwa mwalelo. Est-ce que azali combattant ou bien azali traître ya ba congolais oyo akeko autoproclamé combattant tandis que aza combattant te? Ya solo bandeko bolanda ba site oyo te opesi mwa 200 € na yo ba filmer yo olobi ba n'importe quoi. Bandeko ba site mingi ekomi ko déstabiliser kozwa n'importe qui moto azui 200 € na ye abengi cameraman oyo ya kote wana baye babandi ko filme ye alobi o esengelaki aloba mpe balekisi yango mokili mobimba bakomi kotala est-ce que ezali na ba combattant o bazali ko kende ko s'enrôler o bazali ko kende ndeko nanga na kotuna yo o zali kolanda radio, est-ce que mutuana oyo akei ko s'enrôler na kati na Kinshasa il est combattant ou bien azali traître? Bomona ye na ba manifestation ou bien bomona ete mais na kati na ba site oyo elekisaka bato ba cheke combattant akei ko s'enrôler alobi peke azali combattant ya Strasbourg pe azali un pasteur oyo bino boyebi ke mosali na Nzambe. Wana ezali thème oyo tokobanda na yango mokolo mwalelo. Pe deuxième thème na biso bandeko esika oyo tokoloba likambu oyo etali marche oyo elekanaki mokolo mwalobi na kati na Kinshasa esika oyo ba congolais bazali déterminé. Oyo tozali komona ba guerrier bazali déterminé, ba combattant congolais na banzi vraiment ba telemi na ndenge ya kosakana te na kati na Kinshasa mpona ko telemela vraiment que élection ou pas futur président sera Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le train est déjà en marche. Vive les Congolais. Ya solo bandeko train déjà ezali na marche. Vive les Congolais. Ba Congolais wapi ya kati na Kinshasa. Ba félicitations pe ba fololo ebele e tosali kokumisa bino mpe tosali koloba yango sans gel pamba te e bozali kosala mosala oyo ezali komonana makasi na kati na RDC. Vraiment bandeko lelo tokomeka koloba makambo ya bakombata na kati na Kinshasa oyo ya IDPS mpe ba kinois oyo bazali déterminé oyo ba telemi pour na ko telemisa nkita ya mboka na bango balobi trop c'est trop. Donc bana mike na kati na Kinshasa bakomi ko s'enrôler bakomi ko zwa ba carte de électeur ya solo bandeko bakomi ko zwa ba carte de lecteur. Yango omoni bandeko lelo esengeli to pasola mpoke na biso malembe pamba tek peuple congolais akola mpe ayeba nini oyo ezali koleka na kati na mboka na ye. Na banzi bandeko na biso bana ya Afrika fungola miso olali balekio mpamba te bana mike bandeko bakomi kozwa ba carte d'électeur. Na ba bébé ya 4 ans bakomi kozwa, ya 5 ans bakomi kozwa, ya 6 ans bakomi kozwa. Ya solo bandeko toyebi na kati na bamboka oyo pona moto akende ko s'enrôler, a voter, azwa carte d'électeur, il faut azala adulte. Mais na kati na Kinshasa tellement tricherie ebandi na yebite adversaire azali na kobanga, bazo banga. Alors bakomi kozona bana mike mpona ko kanga bango ba photo ko pesa bango ba carte de lecteur bana mike abatu kutu balobaka te. Tricherie ebandi yango moni ba militant, ba partisan, ba combattant ya IDPS ba telemaki mpona ko kende kokotsa memo na bango soi-disant na parlement ba payawana ya solo bandeko bino moko bomonaki incendie o esalami na kati na boulevard ba camion ya bato
ezali kotumba mpe bomoni bandeko batikalaki mitakala bandeko oyo ba révolté balobi touro ça sera la fin donc Grande Tunisie ça sera au Congo. Alors bandeko est-ce que réellement que tokotuna na bino bandeko oyo bosali kolanda biso il y aura les élections au Congo ou pas? Ce qui est l'élection que vous avez transparent librement, pas de tricherie. Toyebite. Ce qui est l'élection que vous avez ndenge bozali komona tendance ya ba makambo ezali kokende parce que adversaire azali trop faible donc azako banga. Bino moko bokoloba. Ya solo bandeko tala batem na biso oyo bandeko toko pasolango na ba mama mayele na ba tata nyonso tu ya mayele. Oyo toko pasola tem na biso papa na biso mayamba yambo tolekana moi lo yembo yambo na banda ko pasola masolo ya mpoko malelo esika oyo Général Bobby soi-disant Général Bobby mais boko yeba kombo na ye oyo bandaki kokota na ba radio boko yeba yango bien yo combattant okozala lokoso mbangu okende mais bandeko okokoya na motambo papa na biso mayamba kuna. Somo ya likambo na seki na yoki bakomi kokima bonkoko ya Afrika na basi ya mboka na biso soka moni Paris a changé Moindo akobota mondele ayebi kobota moindo teo Zuani na yele ba mama Dozali bikela munzambe ya sala liboso ya mondele babomba verite zala ni mayele bana Afrika Baninga basi Afrika boke bana mentalité Oyo bokomi kode fatango mobali ayeno na mpoto Olingi lisusu kotosa mibekwa mobali na ndako te Mobali aloba olobi pouvoir ya mobali etikala na Afrika Solo kuta baloba bizaleli na mboka mobaya Kasi ebongi opona oyo esengeli ya mabe otia mpembeni Mama ya Afrika Basi Afrika Boyoka message ya mwana vangu Dino vangu ayeli bino toli liloba nante Ndenge bokomi koimite mondele Suka na yango bokokota molongo ya zobo Striptease pas tous lesbiennes Kosangwisa nzoto eloko ya soni na bana Afrika Kotekisa nzoto lokola lipa Na ba vitrine eloko ya buchafu na bana Afrika Kolia na lolemu kati ya balabala Kokanga na pamba na ba metro ebongi na biso te Ezaleli ya mindele ebongase na bango na ritme bokoko na bango moindo Olingo sapeo Ba mama ya Afrika Basi Afrika Ole na lutu kopaka lukasa te Bokoko na yo kopaka teo Bokoko ya bana ya Afrika
tozali nano kotosa bible mondele amemela biso bible akengama na ye kolanda ye te Afrika mets-toi debout kasi Afrika lamukani na mpondi ye oyo ezali message aux femmes africaines bolamuka bolamuka Afrika bolamuka bolamuka Afrika bolamuka kumbele 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 bolamuka Afrika bolamuka oh bana mama bolamuka Afrika bolamuka oyoka message ya mwana bangu bino vangu ayeli bino toli liloba na nzembo bolamuka Afrika bolamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka bamba lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka Afrika lamuka. Ah, Mama Clarisse Akwala, Mama Mise, Afrika lamuka. Hikete Acoustique, le commandant Ibu, Afrika lamuka. W Radio Télévision Lisolo, Afrika lamuka. Sur la 3W DSV Diana sous le photo de vos pertales. Merci papa na biso kuna mayamba na Regina lo yembo kitoko oyo siliko chela biso Afrika mpe mwana ya Afrika lamuka. Moto oya mesana kolala pongi soki alali pongi ya kwiti kolamuka na ye ezalaka mwa pasi mende kona biso kulutu na biso sa mwangwana ye alobike Afrika lamuka mpe mwana ya Afrika lamuka. Na banzi bandeko to komi na tangu oyo tozali kopasola mpoke bandeko oyo bozali komona pasi na kati na mboka ya Congo oyo boyebi situation Congo ezali kolekana actuel bolanda biso na kati na bokebi mpe toyeba kopasola mpoke elongo na bino. Na sije na biso ya liboso to banda na General Bobby. General Bobby oyo bandeko ebele bayebi ete oyo bomoni na ba site oyo batie bakosi bino un combattant akiti na Kinshasa, combattant ya Strasbourg akei ko s'enrôler azu carte de lecteur na ye azali ko interpeller ba combattant misusu ba kende ko s'enrôler. Ndeko na ngai congolais congolaise lelo chalito ina yo bien kokoya na piège te oyo omoni ndeko wana olobi ke non azali déterminé lokola arma tungolo non. Ndeko oyo lekani na basite wana lobi ke ye azali General Bobby azali combattant ake ko s'enrôler. Bandeko boyoka General Bobby c'est qui? Oyo bino boyebi General Bobby. General Bobby azali pasteur. Oyo bino nyonso boyebi
Pasteur Bonaventure. Boyo kanano kombo Pasteur Bonaventure. Wanande oya lekana ki Général Bobby. Pasteur Bonaventure. Pasteur Bonaventure tobanda mosala oyo ya kopanza sango. Pasteur Bonaventure azalaki porte-parole ya troisième force oyo ekambame epai ya Augustin Mukamba. Général Bobby azalaki porte-parole ya troisième force oyo ya yemei Augustin Mukamba. Tango porte-parole ya Augustin Mukamba ya troisième force Général Bobby azalaki kolekana kati na ba radio, azalaki na même idéologie te na Augustin Mukamba troisième force. Tendance ya Pasteur Bonaventure boyokana kombone Pasteur Bonaventure. Tendance na ye abandaki ko appuyer mingi gouvernement oyo ezali en place pe azalaki mutu oyo soki bozo sala débat na ye akondima te Kabila azali étranger pe aswana na batu ebele mpona Kabila. Yango omoni troisième force pe Augustin Mukamba ye aibaki kolongola ye azala lisusu porte-parole ya troisième force te parce que akeneki na vision ya troisième force mabe. Alors Bonaventure akomaki intervenant moko oyo soki akoti na ba radio oyo ya biso oyo Bonaventure akotia toujours kaka mobulu oyo nyonso bokoloba ye apuyaka gouvernement oyo ezali en place wana Pasteur Bonaventure. Na kati na ba radio bandeko tango to d'activer ye azali kabiliste azali kopuye pouvoir oyo ezali en place to mekaki kotia ye mopanzi. Alors Bonaventure ayaki lisusu na kati na radio lisolo moto boyoki kombo Général Bobby ayaki lisusu na kati na radio lisolo ayebisinga lobi DSV en tout cas opesanga mo espace na banda kosala be mission politique mais na ko changer siko tendance. Bonaventure oyo bino boyebi Général Bobby soit combattant oyo akei na RDC abandi émission na ye awa. Tango abandi émission na ye bandeko les mêmes makambu oyo akumisaka na gouvernement oyo ezali en place bandeko ye toujours akumisaka yango bandeko. Débat bino bokoki koloba ke Kabila azali étranger et pas une azali étranger te akokumisa débat oyo ezali en place. Pouvoir oyo ezali en place bandeko. Bonaventure azwi ba problème na batu nyonso na kati na diaspora awa. Bonaventure azwi ba problème, tout le monde balingi ko sentir Bonaventure te bamoni azali traître. Bonaventure akendaki ameki kosala radio na ye pambate abandaka kopesa message bandeko asali pe radio na ye mais kobanza te musala ba radio oyo po muto alanda yo ezali pasi muto akolanda ye azali te. Bonaventure beti mitu na kati na diaspora intervention ya Bonaventure soki Bonaventure akoti na débat politique na banzi na yonde kozali kolanda oko comprendre te mutu oyo akoti na débat oyo mais il est trop kabiliste et puis akopuye gouvernement qui est en place akopesa pe lisusu ba nini oyo tozo koloba ke ba argument moko eza solide bokoki kofinga Bonaventure mais ye soka telemi na point na ye akimaka débatté aza mutu moko aza teti. Bonaventure to longoli ye biso nyonso tu na kati na diaspora alekanaka ta na radio moko te. Bonaventure n'est pas un combattant. Azali combattant te mais c'est un kabiliste bandeko. Alors bandeko lelo nazali kokamwa bandeko na basiti oyo etiaka batu ekoko tia motu na kombo ya Général Bobby ke azali vrai combattant. Mais tandis que Bonaventure oyo biso toyebi na kombo ya lokuta oyo ayeki nango na Général Bobby un pasteur oyo azali kokosa kotambola na lokuta kopesa ba kombo ya Général Bobby kopesa makambo ya lokuta
ye wana akiti na kati na Kinshasa akei ko s'enrôler na kati na Kinshasa. Alors bandeko azui carte na ye ya carte de lecteur na ye, bandeko azali koloba makambo oyo gouvernement en place que non mboka peuple ezali na pasi boye na boye, azali koloba yango azali ko mettre bino en garde, bino ba combattant ba résistant kolanda Bonaventure te ndenga kiti na Kinshasa, bana mike baza kolanda ye, baza koyembele banzembu ake ko s'enrôler po lobi akoma député, yo pe combattant manzangu to liseke to likofi ya ngando to egogo ya satana. Oloba ke oui, ba combattant Kabila komi bien, omoni combattant kiti na kin ake ko s'enrôler et Kabila za bien ndeko komeka te. Oyo ngana za koyebisa bino balobi muto za na mato ya koyoka esengele ayoka mpo Bonaventure to fandi na ye na media to yebi ye très bien atikala kozala jamais combattant abundela ni régime oyo en place mende akumisa nde régime oyo en place pe côté ba débat na banzi bandeko basali kolanda biso oyo nyonso bayebi e pasteur Bonaventure kuna na Strasbourg oyo bayebi na kati na ba radio bakoki ko benga pe ko témoigner oyo nazali koloba. Mende kona ngai kozala sensible te, yo muto landi ba site wana, yo muto landi ba message wana, soki okomi paniqué olobi ke non Kinshasa komi na libre expression, Bonaventure kiti ba kombata ba komi ko kita Kabila zo sala bango rien, ndeko na ngai soko lingaki mwa makoloto misu wana ba tobola yo yango te, okufa liwa ya pilipili na sardine bandeko kita landa Bonaventure. Bonaventure n'est pas un général Bobby, Bonaventure n'est pas un combattant, Bonaventure abunda pona mboka te, mais ye ayaka na maloba oyo aboma kabiso ba congolais bona gouvernement oyo ezali en place. Mais yonde ko congolais oyo ezali kolanda biso keba na koyoka message ya général Bobby oyo abengami na kombo na pasteur Bonaventure. C'est un aventurier, c'est un kabiliste, ndeko yo landiye o ba kombata ba kom kokende ya solo bandeko ba site oyo ezali soki ba pesi bango 200 € na banzi acheka ka photo na yo abengi pe moi journaliste ye wana zu moi 200 € na 50 € akomela ale loba o lobby nga combattant nga ibiso bato banda idéologie boy na boy. Bonaventure abanda idéologie ba combattant te, mais Bonaventure nde abanda idéologie ba traître na kati na diaspora pe na kati ya media ya diaspora. Alors ndeko soko yebite olandi Bonaventure bandeko okomona makambo na yo bokeba. Tout le monde n'est pas appelé combattant. Ndenga sali kolobake batunios n'Europe basali ba combattant pe basali ba résistant na yebisi bino c'est faux et archi faux. Batunios n'Europe baza ba combattant te, baza ba résistant te, batu misusu balingaka na bango ba masolo oyo te, baza ko sala misala na bango, mais ye akoya ko kotsa batunios na kati na nzela bande konanga ba combattant ba résistant, il faut keba yo mutoko somba biolobi ke okende kuna okende kolakisa ba CV to ba kiru vital na yo okende yango kuna bandeko okolia malokola nguba pe kokufa mpamba te mboka wana demokrasi ezate nako prouver bino kenda kwa mboka wana demokrasi ezalite pe liberté d'expression ezalite pe batikela mutu tante mais ndenge nini Bonaventure akeko loba mpe leki afandi kimia na ye mpe boyebi Bonaventure bana ko pesa ba kombo alukuta au na kati na ba radio, mais lelo wana akiko pesa kombo na ye ya solo pe alakisi yango sans ko banga bandeko makambo match za mabe na banzi bandeko papa na biso mayamba mwalo yembo.
na biso oyo somo ya likambo na seki Merci papa nabiso mayamba kuna na Régie na lo yembo ya kitoko oyo kulutu na biso to papa oya biso samangwana asili koyemba. Merci kulutu na ngai zambwana Joachim kuna molongani ya mama Ani esika ozali kolanda biso vraiment bandeko mbote esika ozali kuna malgré ozali kolanda biso na nzela ya telefone. Na panzi bandeko tokoti na deuxième sujet na biso bandeko esika oyo tozali koloba ke aïe. Ya solo bandeko oyo bokomeli ngai moyena tanga maloba na bino ezali te pamba te nazali kosala émission bato oyo bakomaka mingi na kokoka kotanga te nasala émission na bwakaka lisu na ngai kuna na makambo ezali pratiquement impossible. Ya solo bandeko tozongi na thème na biso lisusu ya mokolo mwa lelo esika ya koloba ke bandeko ligne na biso déjà si tofungoli moto nyonso akobenga tokoyamba ye mpe akosala intervention na ye. Motuna ya général to pasteur Bonaventure na bandeko oyo bolandaki pe oyo boyoki lisolo ya lelo, est-ce que ça na combattant moko akoki kokende Kinshasa o bayebi ke basafisha boye na bateni pe na maneti ya mwindu akei na Kinshasa ake ko s'enrôler oyo akomi na ba riban ke dégage Kabila. Est-ce que ça na combattant bongo akoki kokita na Kinshasa kene ko s'enrôler wana ezali motuna. Est-ce que boyoka déjà na kati na Europe awa ba combattant o bazali non violence o alobi ke ngana zali combattant mais non violence bandeko toyebite mpamba te match ekomi mabe bakomi kobima combattant non violence combattant oyo ba violence bandeko ekomi kopesa mobulu mais tomonaka bango te tomonaka oyo batelemelaka mboka na bango bandeko balandi sur la 3W radio télévision lisolo tokota na deuxième sujet na biso esika oyo tozali koloba ke bandeko manifestation ya lobby ya ba combattant ya IDPS na kati na Kinshasa bandeko bango nyonso balobi ke élection ezala te futur président ça sera monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Élection ezala te futur président ezali Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Alors bandeko balobi le train est déjà en marche. Vive les Congolais. Yasolo bandeko. Vive les Congolais à wapi. Ya diaspora ou bien à Kinshasa. Ndeko na ngai botala ndenge Kinshasa ezali kokende ba Congolais oyo ya kati na mboka na biso ba Congolais pe ba combattant na kati na Kinshasa na batu ya IDPS bandeko ba telemi mboka eza mobulu. Bino moko botel na manifestation wana eloko nini etindaki bango bakende na manifestation wana ko se manifester. Alors yonangai il faut oyeba. Yesolo bandeko ba lobby bien. Tokendaki tokende kokotsa memo na biso na gouvernement qui est en place soit na parlement ya ba congolais oyo esala keloko te parce que ba remarquer viol plutôt ba remarquer tricherie bandeko ekoti na ngai na bino pe tokomi komituna est-ce que élection ekozala bien kozala te élection oyo ekozala ou bien kozala te pour batu ba remarquer que ba komi ko s'enrôler voire même na bana mike bana 2 ans 3 ans 5 ans 6 ans bakangisi ye photo mususu batie mwa mandefu melongi zomona na mwana muke bandeko elongi ya mwana muke balatisi yango mandefu bandeko na mwa lineti bakangi photo bakomi pe batie ane pamba te bomona kaka bilongi ya batu mais surtout na koloba na ba congolais o ba cheche ba photo na bango na ba Facebook oyo botondisi yango na ba Yahoo na ba ifai bo bien na ba Twitter bandeko ba photo na nyonso tu bino bozali na bino awa
gouvernement oyo ezali en place bandeko ozalaki mwana mwasi bandeko baza kopesa yo bakombo bazwi foto ya mwana mwasi ezalaki na Europe bandeko elongi wana basaleli yango carte de lecteur ya kitoko pe solo bandeko wana batie pe na ville pe na mbotama esika moto wana abotamaki bandeko yo moto ozali na Europe soit na Canada na États-Unis mpe ozali na yo awa na mikili na mpoto bandeko oyebaka na yo te bandeko bafoto bazali kopikola ngo lokola eloko mosusu bandeko otie foto na banet bandeko kuna na kati na RDC nani azali kopesa bango mayele wana koyibaka bafoto ya bato na bafacebook partout bandeko kosalela ngo bacarte de lecteur ozano na poto orke foto na yo deja si babimisa ngo na carte de lecteur mpo na batricherie na bango esika bakovote vote mutu boye parce que bakoyeba ke non bato bavote ebele bandeko soki service na bango oyo akozwa bafoto na bafacebook na ba E5 ya bato lokola pe biso bakongolais tosalaka bato moko ya nsuma lobe okangi foto na yo en cravate banini otie yango liboso ya Facebook bango bayibi yango na kitoko solo bandeko babimisi basaleli yo carte de lecteur ya kitoko penza mpe bango moko bavotele yo pointe ke moto ya vote pe na ebele ya basignature ya lokuta bandeko bakongolais mosusu bazali baspécialiste ya basignature bandeko baza kosala ngo tricherie ekoti naza kobanga tricherie ekoti alors wana balembi lisusu te bandeko bake bazwi bana mike bazobanga basaleli bango bacarte de lecteur alors bato baremarke bato ebele bakomi na bacarte de lecteur le preuve ane bandeko Bonaventure oyo bino moko bomoni oyo alobi soi disant ke combattant ye wana kiti na Kinshasa ake kozwa carte de lecteur est-ce que biso bakongolais ya poto tovotaka eza pe motuna naza kotuna est-ce que congolais ya awa koyoko kende Kinshasa azwa carte de lecteur a voter soki balobi ba congolais nyonso bakita bake nozwa ba carte de lecteur ba voter est-ce que réellement que moto azana pouvoir a ko gagner to te soki pe balobi bana 2 ans ta 3 ans bano bazali na kati na poto awa est-ce que bako voter ye ou bien bako voter ye te alors oyo Bonaventure asali bandeko eza mo apasi en tout cas makambo eza mwa pasi ya solo bandeko makambo ezali pasi bazwi ba photo ya bato basali ba carte de lecteur a lokuta na yo moto zali na poto na yo moto zali na Chine bandeko baza ko bete batali ba congolais boni baza na kati na Angola o ba ko voter te bazwi ba kombo la mona ba Facebook banini ba kombo ezali na ngona ba Facebook ezala ba kombo lokuta otocha bango be ba ko tia ba kombo lokuta na ba ville banini ba bimisi tozana bandeko boyebi tozana ba congolais boni baza na libanda na ba Sud Afrique azo ko ganga azo tia makelele mais photo na ye déjà si basali la carte de lecteur yeah, mboge baby. Yo na go voter te. Ba vota déjà na photo na yo. Match eza mobulu ha. Mais ndenge ni na leki. Bazali pe kotanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ti ba komi soki na ba millions de nini. Bande ko bino mo botali bolobi ke oui. Moi j'étais sur place. J'ai vu beaucoup de cartes d'électeurs. Ils ont voté Kabila. J'ai vu dans mes propres yeux. Yoga bandeko. Bonjour, moi, vraiment que ça kotanga vraiment que kingani de mbandaka de nini. Ouais, photo. Yangoyo. Tokosi. Est-ce que l'élection va voter te? Ça qui transparente bien transparente te. Et ça qui transparence. Voilà. Balekisi. Or ke bandeko bofandi na kati na mikili na mpoto na Zimbabwe na Burundi na Tanzania na Namibia na Kenya na Sud Afrique bandeko na Togo na Algérie pe na Sénégal na Libye bandeko ba voter na ba photo na bino oyo bazwi na ba Facebook pamba te bandeko pona kozo ba photo ba kinoa lokola ba ebike ba congolais ba bimaka mingi to kozo bango na ba Facebook na ba E5 bandeko ba photo wana
Bataille DPS batali balobi mais non 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 non. Match eza mabe. Fuite d'information epesi. Balobi jamais tokotika boy. Tokende ko se manifester, tricherie ekoti déjà. Élection oyo match eza mobulu. Bandeko bazali na liberté na bango ya kokende ko sala bandeko. Bandeko botali bomoni ndenge oyo ba population emeki ko se manifester na kati ya ba faux parlement na bango botali pe bambula matari to bambulu mbur oya ba soda o bazali non impayé oyo baliaka malamu te o bafutaka bango bien te mais po na peuple a telemela mboka bandeko tala makambo oyo kwei na kati na Kinshasa oyo bino nyonso tu bomoni yango motuna tozali kotuna na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso. Est-ce que Congo ekozala Tunisie ndenge zalaki na Tunisie lokola ba remarquer fraude oyo lokola ba remarquer tricherie lokola ba remarquer kimuyibi? Est-ce que Congo ekozala lokola Tunisie wana ezali ka motuna? Alors est-ce que élection ekozala to ekozala te eza pe motuna pamba te tricherie comme komona na boye bako boykote yango ou bien bako prolonger yango système nini ko kozala ke biso ba congolais lokola to remarquer tricherie to remarquer yango boye et loko nini esengeli biso to sala soki esengeli to zela élection yango po déjà eza tricherie déjà si basali na élection o. Donc token tricherie ezali. Alors biso ba congolais bino ba congolais obo mesana kolanda token de lolenge kani soki élection kozala te tokokende lolenge kani mpamba te le 6 décembre mandat ya Joseph Kabila yango nde ekadukar esili. Alors siko yo muto zali kolanda biso akozala nani oyo akokumba mboka ekozala nani président ya Sénat oto zali ko benga Kengo Wadondo ye muta kokumba soki ya kumbi mboka eloko nini kokende bandeko tokomi na keba keba mobulu ekozala to mobulu ekozala te lokola tricherie ekomi boye ya solo bandeko tala moboku ya teme huyo biso tomemelaki bino bandeko biso ke mayele ezali te esengeli na bino bandeko obo mesana kolanda biso to kutana na esika oyo biso tosalaka ba débat na biso toyeba kopasola mpoke yango li na biso ezali ya kofungwama papa na biso mayamba mwalo yembo lisusu mpamba te bandeko bazali kolanda biso tofungoli singa toyeba kopartager makanisi na biso mpamba te peuple congolais akola mpe azwa lisusu oyo ezali ya mayele à travers koleka bandeko misusu papa na biso mayamba kuna boto na yo papa. bakomi koboya bonkoko ya Afrika na basi ya mboka na biso oyo somo ya likambo na seki nayoki bakomi kokima bonkoko ya Afrika na basi ya mboka na biso soki amoni Paris a changé moindo akobota mondele ayebi kobota moindo teo zuwani na yele bamama tozali bikela munzambe ya sala liboso ya mondele babomba veriteo zalani mayele banafrika baninga basi Afrika bokeba na mentalite
oyo bokomi kodefa ntango mobali ayeno na mpoto olingi lisusu kotosa mibeko ya mobali na ndako te o mobali aloba olobi pouvoir ya mobali etikala na Afrika solo kuta baloba bizaleli na mboka mobaya o kasi ebongi opona oyo esengeli ya mabe otia mpembeni bamama ya Afrika basi Afrika boyoka message ya mwana vangu dino vangu ayeli bino toli liloba na ndenge bokomi koimite mondele sukasuka na yango bokokota molongo ya zobu striptease partout lesbienne kosambwisa nzoto eloko ya soni na bana Afrika kotekisa nzoto lokola lipa na bavitrine eloko ya buchafu na bana Afrika kolia na lolemu kati ya balabala kokanga na pamba na bametro ebongi na biso te ezaleli ya mindele ebongase na bango na ritme bokoko na bango moindo onikosa te bamama ya Afrika basi Afrika olenga lutu kopaka lukasa te bokoko na yo kopaka te bokoko ya bana ya Afrika ezali nano kotosa Bible mondele amemela biso Bible akengama na ye kolanda ye te Afrika mets-toi debout kasi Afrika lamukani na mpongi ye oyo ezali message aux femmes africaines bolamuka bolamuka Afrika bolamuka ya solo Afrika bolamuka Afrika merci papa na biso mayamba kuna Afrika bolamuka bana ya Afrika kumbele bolamuka bokolamuka mingi bana ya Afrika mpamba te na makambu oyo surtout bana ya Congo esengeli na bino bolamuka pamba te bamemeli biso Général Bobi oyo azali combattant akei ko s'enrôler bolandi mutu lokola Bonaventure atikala kozala combattant ta mokolo moko te na kati na Europe or que Bonaventure oyo biso to yebi na soi-disant na kombo ya Général Bobi c'est un kabiliste oyo azalaki na ba débat na ye nyonso tu kokumisa pouvoir oyo ezali en place. Ce n'est pas un combattant bandeko bokeba na ba site oyo soki opesi moi 250 na yo o lobby o lati cravate okoloba oyo ezali ya malamu okoloba nyonso tu moto akokipe yo azali te. Merci bandeko nalekana nano bandeko esika oyo tokoloba lisusu manifestation ya lobby bandeko bolandaki yango na kitoko nayebi ke bandeko bozali kolanda biso ebele ndenge bomesana e koyoka mongongo ya DSV et Diana sur le photo de vous pertele moto toujours na kati na bato sans plus tarder na kolekana lombango kopesa confrère na ngai Ami Bushiri na kopesa yo maloba mpamba te oyeba lisusu kopasola mpoke na masolo oyo sili kolanda biso na kati na bokebi likambo na Général to Bonaventure oyo aventurier ya pasteur oyo azali ni combattant esika oyo akei ko s'enrôler azali kobenga ba combattant na piège po bakende boma bango et puis na manifestation oyo ezalaki lobby oyo ba congolais ba combattant ya IDPS pe ba congolais oyo bazalaki déterminé mais ba policier congolais bokoki ko sala te lokola ba policier ya Tunisie ou bien ya Égypte bazali ko beta batute bango bazali na bango batelemi na bango mais peuple azali ko sala mobulu mais bango bako beta batute baza ko kosa lokola ko tindika batu mais baza ko favoriser peuple wana akota tina kati pamba tayebi ke soki changement ekoti na kati na mboka ya Congo soda ko lia malamu akolata pe malamu mais soda congolais bongo ezali muke
ye musala ko beta ba combattant ko beta ba peuple ngondo mpamba te ba ngondo na bazali ko beta ba peuple or que peuple azali ko bunda pona yete azali ko bunda pona ba soda wana salaire na bango ezala bien balia bien olie ba soda ba banda ko kosa ko beta bango me batinda bango bokota bo sala mobulu parce que biso toto bika mais soda congolais na yebite mituna bango soki kenda na bangi to na lotoko bango bazali ko nguma ya solo vraiment bandeko sans plus tarder na koleka na pende ko nanga ami Bushiri ye ayeba ko tobola pe ko dusola mpokea mokolo malelo e boto Papa Diana Sulufutu, est-ce que nazali koyokana? Na kimia nyonso papa na biso? Matondo mingi Papa Diana Sulufutu na ndenge oyebi lisusu kozala na biso kosalisa biso po ete toyeba maye mazali koleka okati ya mabele ya bakoko na biso. Esengo mingi ya komona ba sujet ba titre oyo yo prépare pour na biso na pokwa elelo. Natali yango tango otindi yango otindeli ngai Natali nga alobi te oyo ezali sujet ya kilo oyo ifo na kima pena mbangu soki na sisi mosala pona ya poto vanda peto solola pamba te ngonga oyo tozali ezali ngonga ya mabe ezali ngonga oyo moko na moko akoki kozala su na distraction te ezali ngonga oyo tozala na concentration toyaki awa tolobaki likambo etali Vital Kamerhe na lingomba na ye ya AVK alternance Vital Kamerhe mpo wana ezali très important tolobi likambo etali mapolomi très important lelo toye koloba likambo oyo etali bandeko na biso babetami banyokwami pe bayoki mpasi nalandi na introduction kitoko oyo Papa Diana Sulufutu osali mabe na yo nde na baintroduction na yo osilisaka nyonso tosilisaka sikoyo biso toyaka nsima toyebaka susu eloko ya koloba te donc na introduction yo osali otelemeli yango pe na suka ya introduction na yo ndenga na sepeli na koti mingi nalingi na banda intervention to pe point de vue nanga na oyo sukisi na suka olobi est-ce que eloko nini tokoki kosala pona Tunisie et na Congo donc Tunisie na en tant que pays te aussi en tant que phénomène y a changement wana motuna ya liboso na notaki na landio na kimia nyonso ya mibale avant ko tsanzembo avant bati ya loyembo otuni motuna olobi soki élection ezali soki élection ezate comportement attitude na biso ekozala ndenge nini après olobi que devons-nous faire tosala nini soki balobi maponomi mazate mituna misatu wana yango lobi asimo lobi bacha loyembo nga lobi nafanda na kanisa nanu po yango nde ifo na banda nango pamba te mokolo manaka ezali bobeleye soka tuni mituna biso tosengeli koya na biyano na motuna oyo lobi lolenge kani bana ya Kongo basengeli kosala soki po mamituna oyo tuni misatu mibale eza ya kokangama soko lobi ndenge nini tosengeli kosala po ete mbongo na eya okati ya ekolo ya biso ezali ndenge moko pe na motuna oyo tuni lobi ndenge nini tosengeli kosala soki maponomi mazali te